mbote ya bino miker yeyo lelo ezali fermeture ya francophonie tozali awa na kati ya stade de Martyr mais nayebisa bino bandeko stade esandi stade eza ya kosanza mpo na kati kuna place eza te etondi deja makasi place eza te nasi bozomona bino moko mama Eliane Nitu awa toa na fermeture ya francophonie mais stade eboyi engouement eza awa na façon moko bokoki kozwa ide te donc biso toyaki komoya kokota kotia ta likolo na kati eza te okotia likolo wapi tala nde bato bazobima kuna bato bazowelela kobima moyen eza te étouffement bamama baye na bana ngai naokama mama oye na bana na esika boye po epesa étouffement to nini. En tout cas francophonie une vraie réussite tosepeli en tout cas mokonzi ya mboka chapeau na longoli mpona Fachi Beton quoi. Son excellence Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Fachi Beton longonya papa mosala kitoko na kati ya francophonie awa na fermeture stade eza ya kosanza esika ya kotia lokolo eza te otala bino moko oyo nazolakisa ezaka entrée 5 na 4 na 3 na 2 na 1 tina ba 19 kuna esika eza te likolo kino na se espace eza te ya kotia lokolo po awa balobi mabeza awa nde fermeture ya francophonie tobandaki yango depuis le 28 juillet lelo le 6 août tosisi mbela na biso ya francophonie eleki kitoko na esengo eleki makasi eleki bien en tout cas toujours bendele koya te RDC loko makasi l'Allemagne de l'Afrique en tout cas kitoko pene elengi awa bozoyoka ambiance kuna na kati ya stade biso moya kotia lokolo eza te mais soki nakoti na kati na kozanga te kozwela bino bilili na kozanga te kozwela bino baimage bomona makambo ezoleka na kati ya stade de Martyr nasepeli mingi na oyo mokonzi ya mboka asaleli biso en tout cas Congo un bon départ maman Eliane Nitu yo moko moni maman Jenny Mongaya maman Mete la mienne de ma maman maman Jenny Mongaya 001 osepela tosepele longo na francophonie bisous na kati na kopesa bino mbela mosusu bisous bye.